moyindo atana pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo atana pasi yengo. Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talanti na nesongi ya nzila mfumu kusuki ya muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mponini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talanti na manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka tokoliki ya bomoni tokitisi motu tango mindule oyo kosalaka bongo manaka mabiso ebanda moindo aze na pasi kasi aze kondima pasi na ye te soko bomeki koloba bapasteur babimi na badiacre balobi ekomama na Bible héros pauvres car le royaume de ciel leur appartient. Bapasteur baze ko faire accepter Bayindo Bobola balobi ekomama na Biblia bondima mpasi po mokolo moko na lola bokolia mokolo moko na lola tokokuta tomata mbuma monene lokwa kokoti bondima na bino pasi po na lola kuna tokobina mpungi ko bete tango yonso tango musuba baka nzale ko ala te me balakisaka témoin de Jéhovah moto asala ba dessin à paradis akolakisaka nabilei to ebite lion azeko fande sika moko na moto bazeko ko sekana etikali gravé na ba cerveau ya bato moindo azena pasi azeko ndima pasi na yete tolobaka biso liboso na bino toyaka be kobunda kozongisa conscience tokosimbaka baélite intellectuelle tokosimbaka bome politique tokosimbaka bome religieux bizaleli misato yesimbi bolamu ya bato lolenge kani homme religieux akoki azala lolenge kani homme de science akoki azala lolenge kani homme politique akoki azala nesongi ya nzila mfumu kusuki ya muzala mpanda na ngola tango babandi mosala na bango tokoliki ya banso bayebi tango wana kulongwa na bango na RTNC ya kala koya na bango na RTKM babandaki na bahomme religieux babandi badoba na bapasteur kolakisa bango ete baze fruit ya b'impérialiste baze fruit ya colonisation tango baze kosala doba na bahomme religieux RTKM bahomme religieux Canal Futur connaître l'islam bahomme religieux émission Zoom na Canal Kin bahomme religieux Nzondo TV epa ya Doni Lesi bahomme religieux mais bazalaki kolaka soko to silisi bahomme religieux toko kenda bongo na bahomme politique baye ko défilé TVS1 bahomme politique RTN sombalombala na baya bamanaka ya lolenge na lolenge notre Congo Congo Histoire Nandeko Lushima Njate Natele 50 Tokundola Nandeko Flavien Lusaki Bayeko Yana Ndeko Diana Tolandi Bamanaka ya Banesongi Adila elelo tango ya misala bakomi na bahomme de science
mpashe ali yango toze koloba lelo considérons-nous vivants. Considérons-nous vivants. Bato basé ko pesa lelo ne songanzi la raison. Ndenge balonga ba homme religieux. Na tango ba debe ze ko sali ma période wana na ba homme religieux, mota pesa ka ne songanzi la raison te. To komi na tango ya ba homme politique. Balatisi ne songanzi la casquette moko kabiliste aliaka mbongo na bangunza o bami bengaka bangonde bayebi adresse ya mfumuki mbangu spirituel sokwa akosoli kaka akoti akei kokutana na mfumuki mbangu te ba falsifier message ba falsifier ba prophétie balobi boloba te prophétie à 4 hommes présidents. Pour 4 hommes présidents, na noyate na République démocratique ya Congo. Prophétie elobaki o elobaki. Bilembo pe monanaki. Na tango wana. 4 hommes présidents balobaki na bilembo nini? Ako alelenge, akokuta mboka ekabwana, akobunda kosangisa yango. Bilembo monanaki. 29 ans président de la République. Plus de 120 groupes armés et Kabolimboka, MLSA Juillet Teni, RCD Teni, et RCD Kamel Teni, et Sogokuna, Kunda Batouare Mboka subdivisé. Tout le monde a formule extraordinaire. 1 plus 4. Nulle part au monde, sauf et pas une abus sur la République démocratique à Congo. Mboka et Sangana. Te, ata. Tout ça, la makasi yako balisa bilaka wana, ça n'a pas tenu. Bato ba boyi, pour na ba sentiment, ya ba appartenance, pour na bato mais bato ba zeko boya wana, bangonde ba kotaka ba réunion, na tata keli di kolona se donc, soko tata keli di kolona sa na réunion, na 8h40, yé na 8h35, si a koti na tata mokeli ba fandi, ba bandi masolo. Alors, tant que tu commis na bombe de science, bato wana ba zongi balobi ne songezi na fumukuzu kia muzala mpanda na ngola balaki na raison te ne songezi la balobi na biso balobi te 4 hommes président baleki mais président Félix Tshisekedi bali 5e président mais président ya Yambo ya Bonsomi alternance pacifique et salimi na mboka t'organiser l'élection, bolimbisi, to defata infronté na libanda. Boyebi l'élection et ça les magana Félika, l'opposo pembe ayaka na benjonction. Mais awa, alobi atinda ta logistique. Président sortant obitoze na tina na yangote. Boyebi histoire. Président Félix Tshisekedi baye pona mbala yambo to mona mokonzi moko abimina bo na kiti na ngwende trop jeune culé. Atikeli pendeko asala musala etumba wana bangunza babundaki yango tango molai ozaki kolanda na betando lelo bazena mwanda lobi bazena mise na cimetière ya ba pionnier wana ya colonisation kosaka to katisi to keyangola to zongi to zena kisimba to zongi to bisika na bisika po nkimia ekota po makila masopana te. L'opposo pemba kanaki mabe mazala. Kasi, Fumuki Mbangu ba maîtriser mabele ya Congo. Pone songanzi la balobaki makila ya ba inde tangi mingi. Bangunza balelaki. Pas chez Ali, peuple congolais en particulier, peuple africain en général. Bazali kolala ya kotala. Lelo, élite intellectuelle na biso, homme politique, homme religieux. Tango bakendaka libanda, bamonaka bomoi mibale. Bamonaka bomoi mibale, tango bakendaka libanda. Na mikili ya poto,
Le poso pemba c'est ko promouvoir o yeze pour le développement. Il y a mabele na ye, il y a peuple na ye. Le poso pembe a ko encadrer jeunesse na ye pour assurer relève na ye lobby. Et pas une abisso contradictoire. Et pas une abisso bilenge ba vivaka. Nako bungi espoir. Azena bomoy menshi akufa. Yango baba retondaka. Motoloko ayebi na ete lobi na yeko za lolenge kanya melana ya langwa lobi etali yete. Lelo 87 ou 88% il y a des politiques bali bato bauti libanda ya mboka to ba diaspora. Bazwa ki tango ya ko vivre na mikili ya poto mingi. Bamoni ndenge bitelo ya poto ekotangelaka, bamoni ndenge jeunesse ya poto eze protégé. Toloba na bino na bamanaka mosusu eleki awa na mikili ya poto soko tekeli mineur masanga ya kwiti ba retirer yo permis d'exploitation oko teka lisusu te soko ali soko shop soko supermarché masanga ya kolangwisa bako teka ka yango n'importe comment te. Ba église na mikili wana ya poto bakendaka na ba zone industrielle esika bako beta mbonda esika bako beta filingi. Baba eze lokola wate. Bato bako salaka. Bato bako salaka. Mais curieusement moto yo ati accent na mosala eze moto ya komela ki yo Biblia. Alobi prier sans cesse. Est-ce que peuple a zeko luka développement qui a prié sans cesse? Te. Okotala homme politique a zeko kambamboka au nom ya foi. Homme politique a zeko kambamboka au nom ya foi. Okotala homme de science a zeko tangi son nom ya foi. Yango bomona ka message ya Nesongianzila ezeko kutana na obstacle. Ba yé pas homme politique ati foi liboso. Ati foi liboso, yé pas tanga ka Bible. Azeko luka ko comprendre oyo ba Nesongianzila bazeko loba au nom ya foi na ye. Alukeli yango référence na Biblia. Soko Dieu sikate ako considérer makambo wana te. Nesongianzila yambo ya élection balobi to fanda to solola. To fanda to solola. Po soko to ko solola ta soko to sali élection. To ko kanisa kaka esika to uti. Basala ki clair. Ba repetaka biso Nesongianzila to lobaka yambo ya likambo kasi sima ya likambo te. To solola to yeba mboke kukufela wapi. Basita ba papa Kengo bolo bana bilenge sika mboke kukufelaka. Te soko bato bakoti na engrenage politique s'approvisionner bayiba batonga batio na ministère tonga ba immeuble mwasi na bana na mikili ya poto banda ko bomba misolo kuna batio. Est-ce que ba ministre ya poto ba bomba kape misolo na bango na felika? Est-ce que basi na bana ya ba ministre ya poto ba yaka pe ko bomba bango na felika te? Charte de l'impérialisme. Charte de l'impérialisme. Mpasi lelo ya ba indo et komi ko sala to s'acharnaka na ba dirigeant na biso. Lelo bato pe ba komi ko finga président Félix Tshisekedi. Lelo bato ba komi pe ko attribuer nzala ya lelo pasi ya lelo et pas ya président actuel. Nzoka Nesongianzila balobaki président sortant Kabila Kabange abomi na yemboka te. Le feu maréchal Mobutu abomaki na yemboka te. Président Mouzé Laurent Désiré abomaki na yemboka te. Président Kasavubu abomaki na yepe mboka te. Mais système oyo ekangi biso. Tozonga na ino na histoire na biso baindo. Tango to yambi loposo pembe mpasi ebandi. Mpasi ebandi. Nzambe soi-disant to yambaki
nzambe wana bota mwana moko ali pe fidèle kaka na mwasi bon wana entre guillemets pe mwasi ba divorça continue ki bolingo na Joseph il a djwande mwana sala divorce djwa mwana ba mata na ye tango to accepter nzambe moko ya bongo eboti esclavagisme baindo bakei kotonga Amérique mais c'est si facile tango torobaka toko bunda bandeko na eteni ya regi bosunga biso na ba illustration tolingi nano bato ba comprendre degré ya pasi bankoko ya biso bamona c'est-à-dire sur le biso zeko lela pasi et c'est 1 millième ya pasi bakoko bamona le poso pemba yekoli gynécologie na mwasi ya moindo balobi baindo babota ke belé certainement bayoka capacité bazé ko kata basi ya baindo bilema ya nzoto sans anesthésie s'il vous plaît to mekamoke ko allumer ba cerveau na biso bazé ko kata baindo mibali oya ze teti ba kati organe na miso ya bandeko na ye balambisi bandeko balei to alaki na mwanda village bomona to diffuser la bino nzungu bazalaki kolambela baindo ba esclave ngai na yo moindo oya ze tetu bakati motu balambi bapesi bandeko baindo balia oyo aboyi ye lisusu akozala mosuni ya lobi oyo bakolambela baindo poise tetu loposo pembo ayaki na Biblia abandi ko incendier ba village leçon sur le liane botanga okokisi kota ya caoutchouc te bakati mwana na yo maboko lobi lisusu yo tatozi obligé ya kokenda koluka caoutchouc kokisa kota soko te bakati lisusu mwana mosusu maboko soko ozena mwana moko bakokita na makolo message wana oyo bayaki nango ya torture yango tozali kopone lelo tomiti ba ennemi entre biso au nom il y a l'évangile importé au nom il y a la religion importée Centrafrique baindo na islam bakatani mitu na baindo ya christianisme moindo azena pasi azekondima pasi na yete yango torobaka manaka na biso baindo bolamuka bolandaka biso sans tendance et sans parti prise nesongi nzila bayekola musa makanisi ya bato balobi te moindo tovivaka na captivité tovivaka na système oyo baimpérialiste baimposa yango wana charte de l'impérialisme ebimaki na ntango ya musée Laurent Désiré Kabila nesongi ya nzila balakisi biso comportement sur terrain botala na ino église catholique utala nuit de temps salaka mosala nini na mboka oyo basango bayakao discours ya roi Léopold II na ba premier missionnaire catholique totangela bino bazé kokanga basi ya baindo 9 mois na bilanga na ba couvent na bango bazé kosalela bango bilanga soko basali bilanga na moi na butu bazé ba instrument sexuel bisakanelo biloko pamba basi ya baindo bayebaki nzoto eze sacré basi ya mabala mibali na etumbu basi na couvent ba objet sexuel ba catholique ba porteur ya évangile bangonde bazé ko dénoncer OK ko sala tubela
basali semblant lokola ba religieux na ba administratif basé loko mon côté mais soko tubeli vendredi okei kaka tubela mbeba yonso salaki anga mundela tindaki ngeloko boye nakendaki ko na boyaki kopesa bisalelo na biso ya libote pa ya loposo pembe na bombango na sika boye okokamwa lobi yenga na tongo mbila komi yo bomba eloko ne sika boye bakangi yo bakei bazwi eloko yo motuko kata batelemisi na banzete na nzila bato baze ko kenda kobuka kauchu baza kokuta mitu ya baindo etelema oyo bakendeki na boumbu na nzila oyo ba développaki épidémie babwaki na mai oyo bakomaki na kokoma na nzala mosala ya pasi na rappelaka bino eloko moko révolution ngai na série ya Racine mindele mibale bazali ko solola moko atuni alobi me bo réussisaka kokanga baindo lolenge kani po baze ba coriastre baze na force physique mondele mosusu a répondre à bi au moyen de l'évangile évangile est comme isaka bango pepele okodzwela kwa mbinzo sans défense mais toko continuer kozala sans défense te wapi bato yonso bazali ko garder mabele na bango bazali ko protéger mabele na bonzambe oyo ya bankoko na bango basiatique thorace jaune bazena ya bango bonzambe bazena ya bango identité bazena ya bango culture soko ba se déplacer batamboli na kozala na bango batamboli gastronomie na bango batamboli na bitelo na bango batamboli na religion na bango barabe bakoti na Europe na mabele na bango ya botata bakei na gastronomie na bango bakei na culture na bango bakei na bonzambe na bango kaka yo moindo soko se déplacer okomi oyo wana kutu ato se déplacer te sur place nano wasi balongola yo ozanga identité te po batangisi yo nini bankoko bayebaki eloko te bankoko basalaki eloko te bankoko balaki vaurien bankoko balaki inutile sans loposo pembe bakoko balaki nil lelo toyokaka ngo même homme politique ye moko azali koyeba ndenge azali politicien azali nil po azali koloba sans mundele tokosala eloko te enseignement ya lelo bref ezali kosala continuité ya volonté ya loposo pembe sans présence ya loposo pembe sur place enseignement ya lelo to bandeli yango koloba ezali kosala continuité ya volonté ya loposo pembe sans présence ya loposo pembe sur place volonté ya loposo pembe ezalaki nini sur le plan politique to se référer na ye tozwa bazwaka awa ekendake pai na bango bongo lelo ba dirigeant ya baindo na mitu ya bamboka me bazali kosala nini bazwaka awa batindaka na mikili ya poto loposo pembe alingaki nini religion na ye ekamba biso po tozala mosika na milimo ya bankoko na biso nini ekolekaka lelo religion étrangère ezali kokamba toze déconnecté na milimo ya bankoko toze observateur ya mokili nesika tozala bacteur na science totangaka nini volonté ya loposo pembe en continu bankoko na biso batambolaka bolumbu bakoko na biso baaka ba sauvage bankoko na biso soko lingo beta lisolo bankoko okamwe pe na bandeko mosusu bakobundelaka baindo barobi kidi bonkoko eze makaya bangi wana nde makasa ya bonkoko eze ya gene nde bonkoko te wana continuité ya volonté ya loposo pembe sans présence na ye nesonge nzila batelemi lelo bazali koluka kaka conscience ya bato mais tango totuni awa bahome politique babombaka misolo basi na bana epai ya loposo pembe est ce que bango mpe bakoki komituna motuni oyo biso totuni awa te loposo pembe mpe aka kobomba basi na bana na misolo na bango epai na biso te continuité ya charge de l'impérialisme banque moko te ya Félix ekoki ko contenir monnaie de pensa 2 millions misolo wana yonso
esengi ekenda epai na bango. Ba frontière ya Afrique est déplaçable selon notre volonté ndenge ba koma na charte de l'impérialisme. Notre wana nani bango loposo pembe. Ba fandi ba lamuki mokomo ba bi Soudan leki munene. Il faut ba kabolango. Bana ba botami lelo ba kuti Soudan du Nord, Soudan du Sud. Et ki mboka moko. Ba kaboli ngo na volonté na bango. Ba la la kapela lelo na ndoto. Ba kabola République démocratique ya Congo. Parti esthétique à la mboka. Soko ba donner spiritualité tango mosusu mbelesi ba kokisa. Mposa na bango. Te bose kolanda biso bolongola na ino ba coloration yebo kotiaka. Ah bango bangunza, ah ba kolobelaka boye ba te ne songianzi la mission na bango ezeko conscientiser bato. Ngalelo na zeko landa Mali. Na zeko landa masolo ya Mali. Na kanisa ki tango mosusu na komona conférence moko ekosalama ya appui pour na ba peuple malien. Balobi nini? Te trop c'est trop. Torobaka awa na manaka France na Mali bayaka na appui militaire. Après chaque mois au moins basé ko zongisa logistique na bango na France. En raison y a entretien. Mais mon colomo ko ba malien ba telemeli bango balobi non désormais biso photo ça la fouille ya biloko yo. Ko zonga nango ko ya nango to suspecter yango. Ba kuta balengo d'or. Et banda ki wana conflit et bandi. Mali ba réclamer ba œuvre d'art na bango. Otoro ba keze kaka ba œuvre d'art te misala ya ba malien. Lelo Mali a revendiqué to bosanate ba parmi ba 8 pays colonie française. Oyo ba liaka franc ya colonisation française o baka France CFA. Tel lelo. Donc volonté à ba Mali existaka te. Soko France a telemi et c'est volonté en France de s'imposer. Te tango président Kadhafi a zeko bundana autant. Dirigeant mon côté Afrique à compatir. Par contre, le long Mali to moni CDAO ba telemi pour ba pesa lisusu Mali ba sanction. Tolobaga yango Union africaine a lobinin. Tolobaga Union africaine azé kolobanini na situation ya Mali a kolobelo côté azé diminutif ya Union européenne. Tolanda président sortant Kabila Kabanga lobaki yango naze komona te pourquoi na ko kenda ba réunion à Union africaine pour na ba sujet to debataka kuna e utaka na Union européenne na ba sujet yango bomonaka ba fandi balobi Union kintwa diko sangana mais bazé binemi président na biso actuel la président exercice ya union ya union africaine mazeko fanda na bato yo babomba kasoko ba rebelle na bamboka c'est-à-dire soko Burundi afandi wana Uganda afandi wana Rwanda afandi RDC soit disons biso yonso toze na kati ya union africaine mais oyo abombaka rebelle o abundisaka oyo abombaka ba jadisto bazeko terroriser Afrique basé o batakaka Nigeria, Boko Haram, akimaka na Cameroun to azwaka appui na ye na Cameroun deux fois. Donc c'est bizarre. Lelo ba mouvement djihadiste en Afrique. Mandoki utaka wapi. Torobaki moinda zena pasi azeko ndima pasi na yete. Boko Haram ba surprenant ki bango na armée nigériane ba kuti bango na ba char de combat oyo armée loyale azena yango te c'est-à-dire ba français ba investissaka na ba rebelle soko eleke pai na bango na zonga kana lisolo ya Charlie Hebdo. Soko 7 personnes bakoufi. Ba dirigeant ya ba Indo, ba dirigeant africain. Ba kei
basimbani balati moindo po ba compatir na France. Po ba bomaki ba journaliste. Po sweleki na landi etando. Naufrage. Masuwa moko ezindi. Awe pa ina biso. Kouta soko na lisala. Soko mbandaka. 182 mort ba retrouvé qui soko 53 ya pamba. N'observer etando, n'observer njonga njinga na biso. Vie quotidienne ya bateau comme sur rien n'était. Nalobi bien 183 personnes. Oye bazindaki. Na Charlie Hebdo, 7 personnes. Deuil national, ba dirigeant na biso, ba tinda ba contribution. Cotisation ya matanga. Mais tango eleka ke pa ina biso. Tango bazé ko bundisa président Kadhafi po alobaki Sarkozy ya ko futa nyongwa defaki. Président Kadhafi a bundi na au moins 20 pays pour bundaki na autant mobimba. Ba kosi ko ke la rebelle moko a attaqué président Kadhafi, mais autant ba ye ba bombarder. Yango boyokaki, il faut ba gérer pétrole ya Libye au moins 50 ans pour ba récupérer ba mbongo ya ba bombo ba betaki Kadhafi. Mais à logique comprendre. Ba bomi dirigeant na bino, ba bomi mboka na bino pour ezalaki des objectifs. D'abord, soko kotika la kitoko ata babomi Kadhafi tango yonso bato bako kanisa ka bolamu ya Kadhafi soko bako mona Libye kitoko eze ko pesa lisusu Kadhafi nguya dans l'au-delà na mokili ya molimo bako vénérer ye molimo na eko ya eko inspiré. Donc il fallait à tout prix ko détruire nano Moussala Kadhafi a salaki. Pays désertique. Kadhafi a transformé Kiango. Pays fertile. Bakeli, ba fleuve artificiel et traverse Libye. Te, objectif, kakate ko boma Kadhafi, mais ko détruire na misala ya Kadhafi. Totali, ba dirigeant africain. Te, lokola nia waze ko lia mpuku ingeta kokisi mosala na ye yango to dwila ge na ndako mpoba mpuku balekaki Kadhafi akei ba traîner nzoto ya président Kadhafi ni motaka bake ko tia ye na chambre froide bakati moteur s'il vous plaît baze ko sala yango na ba dirigeant ya Felika ba traîner nzoto ya président Kadhafi wana image balakisi na mokili bongo o bango ba filmaka ba bombi pona ko kenda ko bangisela ba dirigeant mosusu mais boko mona ba bimisi ba libyen lokola bango nde basali coup te bolanda président ivoirien à l'époque Laurent Gbagbo ba hélico français nde bombardaka ndako na ye ezongaki lisusu eze ko salama kakawa na Felika na tango information eze en continu 24 heures sur 24 bato bakota ka internet bato batanga ka mingi ba soi-disant te moindo aze na pasi aze ko ndima pasi na yete soko ba indo bakozonga te na bofumu kimbangu bakokoka komituna mituna te Laurent Gbagbo na kati ya ndako le président de la République en exercice oyo a gagné qui peut élection bakenda ko joyer mwasi na robe de nuit ba militaire ivoirien corrompu basé ko sakane la première dame bakanga Laurent Gbagbo après 10 ans ba quitter ye s'il vous plaît mais ça eze ko tokisa mitema ba quitter ye ba bita ki na problème te ma a purifié 10 ans na ces pays Sarkozy bakanga yete Bush bakanga yete asilisi mandat pepi azongi na village natal
Mais à Diembika, président Yabato, George Bush, Bouyebi Yango. Soi-disant, Saddam Hussein a dit que ça là arme à destruction massive. Bah, quand on a Irak, inspecteur, allez, tina retour, bah, prouver tena mokili ba arme à destruction massive. Bah, koka ko prouver en côté. Bah, bon, ma président Kadhafi pour ni. Lelo, bah, indo boze ko, vous partagez vidéo yo. Vous benga na ino bandeko, bah, tika biloko baze ko sala. To fanda na ino ndenge nezaleli na biso ba indo soko likambo yali to fanda ka kinzonzi to manda ko mituna polo mipe bakoki ko fanda ba sepelité ba komi en désaccord na président na biso pe Félix Tshisekedi Tshilombo bakoya ko imposer ye po ba yebike peuple na ye bakokoka ko protéger yete nzoka ndelo poso pemba banga kaka peuple za la conscient yango baze ko pomper milangwa ba whisky mosusu toyebite soko ze na 60% ya alcool eleki okanga na zolo bo pesi kwiti bato mosusu bakoma kolangwa ya komela neta keke sika ba oteka whisky yango abendi solo na zolo alangwi loposo pemba bomi Samuel Do bandeko ya Regine alobaki bo accompagner biso na bilili matondo wana boze komona image ya Samuel Do président ya Liberia ndenge kaka batiaka conflit na Liberia bati conflit Charles Taylor Prince Johnson na Samuel Do batondre ya embuscade bazuye ndenge boze kolanda na bilili wana oyo baze ko sambwisa bongo bolumbu afandi na se baze ko kata matoi en direct baze ko filmer mais na lingi na pesa bino tango bolanda elemo ya Samuel Do bokomona pene wana motaze ko pangusa Prince Johnson Mutoki et ali le poso pembe mundele bato ba commandité akomi mwana mosala po ba kokiseli bango etinda baze ko boma Samuel Do en direct na média président en exercice tolanda bongo tozonga pona kosukisa manaka Amen. Yes. I don't care what you want. I fool you. I will kill you. I told a Nigerian man, I don't want to kill you. I told him, check door in the clinic. Listen. I come in. I heard you have come. Please. I want to say something. Wait now. Show you my way. Now, sit down. Then come on. I came to meet you. One of your officers, they scam at you. Then I got on the side and get me for you. Then he started me. He's the president for the government general. Let it go again. And right there, order to disarm the disarming. And I said, you fought the ball. The open machine gun. All your people are saying, nobody lives. You know one. You keep plenty of penal order. May you order. Look, I'm a commander from Cuba and Libya. You don't fuck with me. Then one president, what is that? Even when I said it in the stream on baggage, what can they get from me? I'm not president. I'm not fighting for anything. I'm only a brigadier general now. Fighting for the people of this country. Go far, do you see what they do? Yes, sir. So, I don't want noise here. Let's go. Let us be information. Let's get 30 trucks or pickups to move to the people with arms and ammunition to take over the nation right now for internal government. You
I did not stop and ask her to make noise. The order issued today, it was the most rigid order in this country. When the president, Economic General, I challenged to get all the armed economic officers if they interfere in my affairs. I told them Joe is in trouble in this country and they should have Joe to step down. Joe come to the marshal and BDC and issue me ammunition and say, we will not accept interim government. Like all go. Look, I'm not a government, but look, Joe need to step down. All the people are okay. Tell her to have visited the hospital, the minister is present in case of people. We'll bring all of them down. When you catch Joe now, who will bring all of them? So it means when they continue now, we'll tell them. Right? We'll bring them down. Tell them not interim government. Bouti Kolanda bandeko, Bouti Kolanda. Image ya pasi. Te sale makanango. E sale makanango. Ombalo mbala mokolo na mokolo. Ba utiliser Blaise Compaoré pour céder bango meilleur ami naé d'enfance, meilleur ami naé basali armée ensemble, Thomas Sankara. En pleine réunion entre 18h et 19h ba koti ba beti masasi. Peuple burkinabé basé ko la mukana tongo et si ba entera président na bango. Et dans les environs de 19h-20h, le chef de poste m'a interpellé pour dire que le régisseur, qui était certainement au Conseil de l'Entente, souhaiterait qu'on lui prépare 20 corvéables, 20 détenus pour une corvée. Non. Oh, je ne savais pas, mais il faut se dire que on a senti qu'il y avait quelque chose quand même qui se tramait, il y avait quelque chose qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'un détenu peut apporter à son temps? J'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, arrivé au cimetière de Dagnoy, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par 2 fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir et il a accordé. Il a dit, bon, pas de problème, faites comme vous voulez. J'avoue que c'est lorsque le corps de Thomas est arrivé que beaucoup de personnes ont su que Thomas faisait partie des morts. Parce que quand on creusait la tombe, bon, chacun de nous discutait. Hein. Certains disent oui, est-ce que Thomas est là? D'autres même disent qu'il a voyagé, qu'il était en Libye, qu'il n'est pas au pays. Donc, même les militaires, quelques rares militaires qui étaient avec nous, se posaient aussi la question. Soit disons, nous sommes bébés na Massachi. Moto oyo sengaki akunda sali témoignage. Ebembe yaki yeba benge na ndako po erwana moto wakate na cimetière. Bozonga mbango luka équipe moko bazala wana banzoto moko zeko ya enterrer. Na duto na ye abina kokokate ko enterrer bato o na ye bibilongi na bangote e ko ala bizarre. Tango zeko fongola dra o ezaki couvert na makila ndako mona que moto bazeko kundisa biso nuitama oyo. C'est le président qui vient d'être assassiné. Thomas Sankara. Est-ce que Simaya Kokunda Batika Kinzoto Mutalumumba Oto Kanisa Kiawa 17
azwaka mwasi ya moto te ata discours oyo balobaka ezalaka prévita loba na mboka na bango na Belgique to ezalaki makambo ya mboka na biso afingaki nani alobaki bosembo lisolo ya mboka na biso biso nde tokobeta yango histoire ya Congo pe ya Afrika ekokomama na ba Congolais pe na baindo maloba nini oyo bakokenda babomi moto bakati baluki tiba ba faire disparaître ba trace nakobanga soko bakundi mbuta lumumbe kozala lié à pèlerinage bakanisi babwaka na mai balobi te aze esprit supérieur soko bato bameli mai wano risque milimu molimo na ye esala lisusu kati ya bato il faut kopesa retard. Mais Gérard Soet alobi alakisi biso linu ya mbuta lumumba azeko seka lobi ndenge to bomela ye ata nyama ya kanda bomaka ndenge wana te to melaki ba whisky eleki te peuple azena kwiti tango yonso peuple na bar tango yonso peuple kaneton alezema tango yonso peuple aze bibelweze kolanda ye mapende message ya éveil ya conscience ye te bato baze kolanda ba miette bato baze kotambola en désaccord na nesongi nzina fumukuzu kia muzala mpanda na ngola pona ba intérêt égoïste pour na 100 francs motomoko aboyi réalité mais tango toze koloba makambo miso na bino emonaka yango tote tolakisi bino image ya Samuel Do asalaki nini oyo ba anglais bakoki ba financer en complicité na ba français po bakenda ko sala ye ndenge wana baze ko boma président baze ko filmer po bazwa image batindela pe ba dirigeant mosusu baze tetu baloba keba nzungu ya lobi ekozala yo sene ya lobi ekozala yo tango baze ko boma Kadhafi babimisi Kadhafi lokola démon lokola monstre mais lelo basali nini na Libye tango baze ko kanga Laurent Gbagbo babimisi démon Alassane Ouattara nde ange après autant de années Alassane Ouattara bakisi nini na Côte d'Ivoire te cacao ya Côte d'Ivoire ezalaka bien privé à ba français or ya Côte d'Ivoire ezalaka bien privé à ba français telelo bali na zone français fa franc ya colonisation nde bakoli yaka telelo tango babomi Thomas Sankara après na Blaise Compaoré basali nini lelo akima azene sika fandate moto a servaki bango andimi ko livrer meilleur ami na ye lelo Blaise Compaoré ze wapi Charles Taylor sima yako salo basalaki Samuel Odo asuka ki wapi te ezeko salema mais lokola peuple azé distrait peuple moyindo balakisi hôtel bondumba balakisi ba série télévisée balakisi masanga moto alukaka mbongo makasi na moi porteur azé comme malonge ya masango na poko bakomi ko benga boss to ebite boss ya litutu boss ya konyefuka ya mo eze boss ya nini te ou anafandi na kane to légèrement abosani kame magala allonge na motu ngai eze pas distrait oyo eze koleka na 21e siècle oyo bato baze kotia kate moto pe akoloba te badirigeant na biso baze subir pression Mouzé Kabila assassiné awa na ndako na ye ya mosala moyini aze na pasi maze kondima pasi te Mouzé Kabila asalaki nini totilaki bino awa na Vuva mu TV ba discours préparer un bon plan de reconstruction du pays. Ils nous ont dit qu'il faut aller le défendre à Bruxelles. C'est vrai, oui, on a envoyé une délégation à une conférence qu'ils ont appelée la conférence des amis du Congo.
disons, jeunes hommes, allez-y, défendez notre plan. S'ils vont donner de l'argent, c'est bien, mais moi je les ai prévenus qu'il n'y aura pas d'argent à donner aux Congolais. Parce qu'ils savent bien, nous ne sommes pas en train de servir leurs intérêts. Si nous étions en train de servir leurs intérêts, ils donneraient quelques primes d'argent pour nous corrompre, pas pour développer le Congo. Alors maintenant, il faut un choix. Ou vous êtes pour le peuple, acceptez de rentrer sans argent, ou tu es pour eux, bouffe leur argent, rentre travailler pour ton peuple. C'est fini. Ils ont apprécié le plan et ils ont commencé à faire des éloges. Oh là là, c'est le premier plan cohérent qu'ait présenté ce pays-là. Toutes ces années, le Mobutu ne faisait pas de plan. Mais il le faisait bien. Ils ont dit ça, c'est un plan cohérent, ceci, cela. Mais il faut travailler avec la Banque mondiale, il faut travailler avec ceci. Ils sont revenus, on va ouvrir un trust fund, un compte Kober, c'est-à-dire un panier où ils vont jeter de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, hier, le ministre du Plan ici me disait, Président, il n'y a que 13 millions. Quoi 13 millions, et encore que nous n'avons pas le droit de toucher à ces 13 millions. Parce que pour toucher les autres, et nous-mêmes, nous sommes nulle part. Et ils veulent dire dans quel secteur cet argent doit être utilisé. Moi, je les ai dit, alors là, ils peuvent oublier. S'ils veulent nous contrôler de cette façon-là, on n'a pas besoin de cet argent. 13 millions, c'est quoi? D'abord, il me disait qu'il y avait 80 millions. 84 millions. Moi, j'ai dit à tous ces ambassadeurs de l'Union européenne, 84 millions pour le Congo, c'est quoi? Nous avons beaucoup de moyens de faire sans cela. C'est 2 $ par Congolais. Oui. Nous avons moyen de faire sans vous, sans cet argent. Et nous ne voulons pas de conditions. En tout cas, je les ai dit, avec votre argent. Nous, on continue. Po boya kine ko defa misolo ya loposo pembe. Aibisi bangalo bi mo defi ndaka ko luka mo defi. Bo fanda so na komi na posa ko defa na ko ya ko defa. Ba iba defi sa soko $800,000 soko combien seki bango. Mais ici fina benga ba bailleur de fonds, ba changeur de monnaie ya banzila to ko kisa montant wa. Botala ndenge ba assassina. Te afelika telelo ezeko continuer kozala pion ya dame. Pion ya dame. Pour dévaloriser la femme africaine. Lelo ba maison, ba agence, il y a ba film pornographique. Et Koti. Dorsel aye. En Afrique centrale. Pour na sponsoriser ba film pornographique. Ba bandaki yango na batangweleki. Basi ya baindo na baimbwa. Basi ya baindo na baimbwa. Et bandaki na Hollywood. Na zone anglaise. Lelo batali ngambo ya ba pays francophone. Pour ba chosifier, pour ba humilier la femme africaine. Ba ebike boze ba bola. Moyennant 2000, on peut s'exposer. Moyennant 3000, on peut s'exposer. Ba imbwa wana bazena ba maladie nini. Te ça passe. Ba dirigeant Félix Abazé distrait. Homme politique distrait. Ayebita lobanini, ayebita salanini. Soko dirigeant moko telemi po lukabola mu ya mboka na ye kombo na ye Muze Kabila. Soko dirigeant moko telemi po lukabola mu ya mboka na ye kombo na ye Mbuta Lumumba. Soko dirigeant moko telemi po lukabola mu ya mboka na ye kombo na ye Mbuta Sankara. Te oze wana pona bolamu ya Europe. Oze wana pona bolamu ya occidentaux. Okokyo ba eloko te po ya bolamu ya peuple na yo. Et cesser bati peuple en désaccord. Ba ONG et telemaka na mboka oyo ba dirigeant ba s'opposer na volonté impérialiste. Le lobo se ko ka lisusu ba ONG awate. Mais mboka oyo ezalaki na ba ONG na kokoka kotanga ba kombote. Tango wana président Kabila, président sortant, a boyi d'injonction. Il y a l'opposition Pembe. Talaba ONG.
Yaba droit de l'homme, yaba boye, asala ki boye, aboma ki boye, asala lelo elali pongi ingeta. Po mai kamera zeko kotawa, asalisi ba réunion, ali antaba mabe, a voyager na bamboka lingi mabe, lobi na Équateur, lobi na Kasai, lobi na Este ya mboka, moto akoloba zete. Ça passe. Ça passe. Tango yonso boze kolanda jeuneri qui a émission Baindo Bola Muka. Interpella kabino. Interpella kabino. Mpasi Baindo tomona. Soko loto ze komona toze na pasi tolobe ze 1 millième ya pasi. Bankoko ya biso bakufa bazanga mitu. Bakenda bazanga ba organe. Bakenda bazanga ba maboko. Ozangi kotoso ze komona ndenge baze ko fongola mwasi na yo libumu. Po babimisa mwana. Baze ko tobola libumu. Tango mosusu tolobi ko fongola libumu boka nti baze ko botisa na césarienne te. Sabotage. Yambo kufomona na ino ndenge baze ko silisa libota na yo. Baze ko beta mate elite intellectuelle bakomi yango te. Balingi pe kotangisa yango te. Balingi pe kotangisa yango te. Bandeko balandi Botika la fidèle na vuva mo télévision. Tokolo bate lokola bango. Toko kanisa pete lokola bango. Po baze mabete. Po basala ka mabete. Po kaka baze na nsiku te. Tokolo bana biso te lokola bango. Toko tika la pete ko kanisa lokola bango. Tolobi te balobaka mabe. Tolobi pete bakanisa ka mabe, mais tolobi kaka po baze na nsiku te. Yango baze ko tala, kasi baze ko muna te. Bo sufri to kabona po ya mokolo mwalelo. Bolandaki biso lolenge longobani, bo zongisi matondo na tata kwa ku image maisha bazaki kuna na sima ya matalatala po nini te. Tata mbala maître taille bango mibalende basalaki bo yamba biso lolenge elongo bani biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala o mabota mabino tokutani na mikolezeko ya Baindo Bola Muka.